bandeko surtout na Matadi Kibala soki nazui dossier ya Matadi Kibala pona nga DG SNEL akozala nanu libanda te soki réellement na mboka na biso tozana ba autorité soki réellement un jour moya état de droit et l'Obamaka DG SNEL foazala na prison. Tu vas me demander ma chérie pourquoi câble otozo beta lisolo eza câble memeli singeko tsinga na ndako te toza ko beta lisolo ya câble ya haute tension singa oye memi courant na Matadi singa oye memi courant na Lubumbashi singa oye memi courant na Kisangani ba maman ba kufi wana batiki bana moko batiki bana moko papa mais ba maman wana babimaka 4h ba 6 ka pongi ninga na yote na biso babimaki na 4h du matin pour na kokende koluka et Kokoé la Bango, to longwe kakawanate, on a constaté 3 jours seulement au Barcide Sami a grave, tout le monde a Matadi Kibala, câble et courant et quoi il y a haute tension pour la bombe bande qu'on a vu ça, tout le monde a dit qui ngasani tout le monde hyper sida ya makasi ou salami, tozoé ba kututé nombre ya ba victime on a kuté zoé balaté jusqu'à présent. Bote na balandi ya Jika TV News et ya Solo Penza. Na pesi bino mbote parce que na ebete bozalaka ebele pe bokozala ebele pona kolanda biso partout. Ya lelo ezali Judith Kalanga te nde muto ko présenter émission parce que lelo bokomone te ezali équipe nationale
basi mokoto na mibali ya mayele basangani po te tolobela likambo ya monene ekoyela kimboka na biso likambo wana ezali likambo ya somo likambo ya pasi mikolo mibale elandani milimo ya bato ata 200 ekwei justification ya malonga na ngambo ya gouvernement na ngambo ya la police na ngambo ya SNEL eza te ya solo yango tosangani elongo na bandeko na ngai ya presse tobeta lisolo ngai lelo na koloba te ezali na oyo akoloba na place ya Jika nazali nga mokote na plateau nazali na mwana mboka miliki de la presse losako na yo. Bonjour, Tata Mwasi, Jika, Judith Kalanga, donc biso connaissez bien Jika. Merci na Beternaz, merci bazo biso partout dans le monde. Bino batuna bozu li bakwa ko s'abonner dans la chaîne Oyo. Jika TV News bo s'abonner ma CV ma pamba te o bino boluka ka ya monde eza na kati ya chaîne Oyo. Na lingi bino mingi merci. Ya solo penza na kopesa penza kwa kozala modérateur na biso to modératrice na biso na mokolelelo mama Sangara losako na yo losako ndeko Jika. Donc merci beaucoup na baye internet nous surtout ba abonner surtout ya chaîne Jika. Donc bo s'abonner maximum de partage ba j'aime na bino et ça la bien makasi na kati ya chaîne na bino na kotala kuna oba bakete mwasha malonga mwasha motuya nada jebe na ebite je wane kota lolenge nini mama losako. Bonjour, Judith Kalanga, Jika de la presse congolaise. Si on m'appelle Nadia GB, GB, je juste enlevé 2 premières lettres de mon nom de famille, c'est-à-dire Nadine Gwabinzi. Je porte le nom de mon papa que j'aime beaucoup, papa Alphonse Gwabinzi. Voilà pourquoi on a juste enlevé 2 premières lettres de mon nom de famille, GB. Merci beaucoup à tous les fidèles abonnés de Jika TV News. Le lot aux avons pour décortiquer, pour nous lela, na bamapota bakufisi ya bango ba maman ba yaya baleki. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas matondo na bino je crois Fabrice tozana elongo akopesa micro na oyazana maloba na mukolo ya lelo. Oui, voilà, chers amis de l'internet, abonnez-vous massivement sur plusieurs chaînes. Je suis là, accompagné avec l'équipe des journalistes qui sont là avec moi. Je suis là avec mon frère, confrère Milik de la presse qui est là avec nous. Mais voici encore une fois, je suis avec mes concerts Nadia GB à côté, puis Judith Kalanga. Ndekatoza Kalabino, vous s'abonner massivement parce qu'il y a trop à parler, parce que tout solo là par rapport, il y a Makamouni avant tout na banda na sujet du jour nanga na fungola oza sujet de la SNEL. Sur place, une vingtaine de corps sans vie est sur le sol, d'où l'inquiétude de la population du coin. Câble katani awa pona nini espace eza mukie ba mama koma kofre câble kwei ebomi bango mawonza matadi bala awa la matadi bala pona na presse ba wati benga na bango me ba tika na pembe na presse ezate ba koti na kati singo yango ne katani chef de l'état asangisaki ba partenaire union supona basala wenze ke départ mais tisikoyo solution ezomona te ka net makamba bo bibembe tout le temps na matadi bala bibembe tout le temps na matadi bala so ba mama o bengana ba kende wat kaka bato boti na ba bengana bangana bazwaka bambongo ezokota na bakoshi tokosuka wapi biso na matadi bala bomoni lelo insanu esalemeli bandeko na biso esali passe o nyoso pona kozanga place ya wenze. Le problème est ya matadi kibala balukela biso solution ya wenze po batu baye bakoteka potala kamboka ngo seto débriété to kosala lolenge nini lelo to perdre ba vie humaine belé boy et sali pasi baluka solution ba te comme ba tongi place on te kezate siko ba mama ba maki ba 4 heures batiki bana na bambetu na mibali misu bana bambetu bana na bango sikola minutes oyo batikali ba orphelin ba mama ba ke pona ozanga place oteka baluka moyen balonga na balabala balonga na prince basala bango ba mesa bapangala bakisika bateka nyonso mbongo la babatela ba poche baluka ka ba mama sika kotekela sika ezalaki ya kotekela me ba mama bakufi moyete famille moko bakufi 12 personnes awa pona koluka vie moya ko vivre na libota misala na mboka ezate papa Fachi o prometaki biso ba promesse o pesa ki biso tozo mona ngo te
na 2017 katanaka olebaka ngango bien ba kanyango pesa malamu te siko tant e bomaka 5 personnes e bazika siko turo yo tant kake beti ne katiango siko e bomi kotoyo 24 koto e bomi 4 siko tabongi soani ba kufi donc pour nanga nini ce qui tombe comme boy faut ngango très bien parce que mbongo to bima mais ça la musala te que na poche batou et là on a besoin encore des infrastructures plus catastrophiques. Aux autorités concernées de prendre précaution en vue d'épargner des vies humaines, surtout devant de telles catastrophes, car la vie humaine est sacrée, dit-on. Baki awa ezali lisanga ya bato ya maele oyo basangani oyo bazali ba journaliste ya polémique te ba journaliste oyo bayaka pona kosala abuzo bate mais ba journaliste bazoya pona kosala analyse pe ko réfléchir surtout mingi tongi to lobela bandeko nanga na sujet o etali biso basi surtout tomoni yo ba victime mingi oyo ya likambo oyo tiko kwa na kati ya mboka na biso en tout cas na présenter d'abord son sort condoléances na famille ya bandeko nyonso o batiki biso ba maman pe ba papa o ba tombé ba victime ya accident ba bimaki déjà na ba 4h du matin ndeko Judith ndeko Nadia GB ministre de la presse o tomoni bandeko na biso ba bimaki na 4h du matin pona kokende koluka lelo tomoni likama e kokwela bango to longwe kaka wana te. On a constaté 3 jours seulement au Barcide Sami ya grave to mona matadi kibala câble ya courant et kwei ya haute tension pour na bomba bande ko na biso to kena mopanzi ya Kingasani to moni persida ya makasi o salami tozoye ba kutu nombre ya ba victime wana kutu zoye ba na jusqu'à présent to kena mopanzi en célébrer to mona accident mususu salami to ebité bande ko nanga ba maman to mekana ko fungula sujet oyo par rapport ya ba maman o ba kufi lokola ba maman to ebité maloba e pa ina de ko Judith Kalanga matondo mingi mona ndeko na sangara matondo mingi na bande ko na biso tozana bango na plateau. Ya solo na simbi motema nanga na souhaité ba mes condoléances na mabota to bandeko na biso o bakufeli bandeko surtout na Matadi Kibala soki na zui dossier ya Matadi Kibala ponanga DG Snell a cause la nanu libanda te soki réellement na mboka na biso tozana ba autorité ce que réellement un jour moya et tout état de droit et l'obamaka et ça la maka na lobby et ça les maraté ce qui un jour et l'obamaka DGS nel fois à la prison tu vas me demander ma chérie pourquoi câble otozo betali solo et ça câble memeli singeko singa na ndapote toza ko betali solo ya câble ya haute tension singa oye memi courant na Matadi singa oye memi courant na Lubumbashi singa oye memi courant na Kisangani. Cela veut dire que s'il y a quelque chose et qu'on se sentir dans tous les deux côtés direction centrale ya Inga direction centrale ya Kinshasa s'il y a circuit ça va se savoir. Est-ce qu'il y a les ingénieurs? Est-ce qu'il y a les gens qui sont permanents pour surveiller ça? Point d'interrogation. DG Yasnel, Soko Zamutu, Soko Botamana Mwasi, Nana Simbi Milimo Eba Mama Wanate, UFO za na prison, na suki na noa. Ok, merci beaucoup. Wana boyoki ndeko na biso Jika, Judith Kalanga, ndenga utikoloba parce que ça fait mal ya komona ba mama o ba kufi et puis Nadia GB kolandi samali loba na o ndeko Judith utikoloba oko compléter. Merci beaucoup Nana pour la parole et l'isolo ya Matadi Kibala wana accident wana moi personnellement ça me fait très mal. Pourquoi je dis ça? Tomoni o ya kufi azama mwasi. Je suis maman, je suis femme, j'ai des enfants. Ba maman ba kufi wana batiki bana moko ba orphelin. Batiki bana moko oh papa aza quelque part à melaka babia peut-être na bar moko boye mais ba maman wana ba bimaka 4h ba sisa ka pongi ninga na yote. Ba maman wana ba kataka pongi 3h du matin chaque jour nzambe à sala. Ba kataka pongi 3h pour déjà 4h ba koma na Matadi Kibala pour ba kende kolukela bana ya kolia ya kofuta classe
il y a hôpital, il y a kolata bilamba. Maman on a les lois koufi. C'est vrai. Toujours les la passe il y a moi si, mais la faute est partagée. Aujourd'hui, la faute est partagée. Pourquoi je dis la faute est partagée? Je vais te répondre. Aujourd'hui, Madame Judith Kalanga, Jika, pour les intimes, Jika, elle a beaucoup plus condamné DG Asnel. Moi, je ne suis pas pour Jika. Pourquoi je dis que je ne suis pas pour Jika? Moi, je condamne la police. Je condamne les autorités Yamboka Oyo. Pourquoi je dis ça? Marché Yamatadi Kibala, ezana chef ya marché, la police Yamboka Oyo ezali. Na Oyo ngana yebi biso nyonso nde tozabo tozalaka na Kinshasa. To yebi ke ba maman ba tekaka na wenze. Ba pekisaka bango mikolo nyonso bokota na kati. Ce qui otali bien na ba marché na biso nyonso, que ça soit na Gambela, que ça soit na Liberté, que ça soit na Zando, okokuta na kati eza polele. Mais libanda ba mama batondi oyebi ndeko Nadia GB na mekano ko kato mwa maloba moke donc dapesi mbote na ba continuer surtout ya la police na biso ya République démocratique du Congo pour t'informer ce qui OK même ba côté wana meki ko tuna mon colonel Lili a telemaka à tout moment pour la bengana ba maman ba tekaka wana parce que ezaki déjà tongo ya komona ki balamuki 4 heures so OK côté wana o mona na point kutu na mboka na biso nde tonga likambo mbasu azo souffrir na bambasu pour la ba maman wana ko bengana non. C'est vrai, madame, mon colonel Lili a Benganaka. Mais il faut faire la part des choses. Nana, pourquoi je dis ça? Mais Tika comité a suivi Ezalawana. Parce que Aza colonel, elle ne peut pas rester là-bas toute la journée. D'accord? Aza colonel, tango Bengani, tu laisses les policiers. Oui, je vais parce que beaucoup plus corruption. Comment moi, Kanyaka, oui, Nana, Nana, ça mon soda. Tu sais très bien que j'aime très bien les sodas. Je salue déjà mon papa, le colonel Gwabi, dit que j'aime beaucoup. Naza moi na ya soda, mais ceux qui n'ont condamné police, c'est-à-dire quoi? Police, tant que maman est côté Kalibanda. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer les mamans. Bassi, batiki bana na bango, to éviter bana on a ceux qui bakoma ba chege, ceux qui bakoma bandumba. Mais les mamans, elles sont tellement têtues. Police ça y est. On a bois qui faute na ngambo police. Police ayo bengani mama pese 1000 francs otiki. Police oleki longa. Ce qui ba maman ba kangeli au 2000 otiki. Pour moi pour ne pas nazo parole ebele nyos. La faute revient aussi quelque part dans la police ya mboka na biso. OK, voilà chers amis de l'internet, chers abonnés de Tobisa Ebino, bon s'abonner maximum de partage, ça nous fera du bien parce que nous avons plusieurs chaînes, autres à nos bandes de Kolanga, nous sur la kaka, nous avons ça la analyse, il y a bateau ya maïle donc ce que vous avez un message na bino au bokomeka, kotia ba intervention na bino na kati ba chaîne na biso, beaucoup monde ndenge nous a partagé, bo zangate kotia biso j'aime et puis qu'on partage aussi, ça nous fera du bien. Na zonge pa ya ndekonde na ibisa no toza na confrère na Mélique de la presse yonde mobali siko tozongi na le panayo lilobani ni par rapport ya ndenge bande ko na biso ya basi ba utikolo ba awa na moni Jika lobi na GB pa lobi. Ouais, merci Nana Sangara, donc merci na bandonance bazota la biso partout dans le monde. Premièrement na présenter ba condoléances na kombo ya presse nyonso ya République démocratique du Congo. Ba maman milimu ya ba innocent et belé. Donc pour moi, on a mon qui parle de GB à BTCT par rapport à la police Yamboka, par rapport à la police Yamboka. Biso doza bateau to beaucoup mi trop pas maman, doza bateau peut doza bakimna, to botamina na Kinshasa, to kona Kinshasa peut to kona Kinshasa. Réalité à Kinshasa to est bien. Il y a beaucoup de mamans au bazan ba société. La société ba maman eza kotanda moi fumbwa na ye, kotanda moi pondu na ye, pour biso to foot à classe, pour biso to lia. Ba maman na bakende ko lukela biso kolia. Pour l'instant, na mboka na biso tebi ke tokoza na 3 grands marchés. Le marché de la liberté, marché à Gambela, na marché à Zan. Mais tous na ba maman commerçante ebele. Sikoyo, mboka na biso ezana na ba marché mo localité. O ba tsendeti ba maman wana. Ba maman ba abi malibanda po ali bazoti ka kati wana ba taxe l'équitro. Ba mesa wana ngana zo témoignage mo pa maman mo na marché à Gambela. Na moni atandi bilo la mabele. Na bi maman, boye pourquoi bilo batu barolia otandi la mabele mais tandis que na kati ba place ezali maman abi mwana
yo réalité on va vivre ah yo bien monté kuna na kati ba tar c'est l'équipe trop ba mais ça on peut bazoter que la biso mon cher dans un fond il y a 7000 francs congolais mais ça bazoter que la $10 o escalier le kolo pour na zongo wapi raison pour laquelle ba maman na bazaza ba libanda wana police ba to benga na bango bien sûr mais ba police pe baza bato ba bouton mais pas ba maman ayoka pe mo ki bo maman. Vous comprenez? Donc on va tika ki ba maman na bata baba ba. Si maman na bien oui mais biso na matanga lelo. Non attends ma sœur. Tu as parlé non, tu attends d'abord. Ma wana bese me biso na matanga moni mo we azaka na torti. Muta ku fazani na torti. C'est ça. Mais est-ce que tourne na bango to ya bato ba tika li o bazana bo moy. Eza exemple à suivre. Bande ko na biso ba kufaki awa na likama nini? Vous comprenez? Est-ce déjà battu tout. Donc on a peine relancé le monde à Konzamboka, journée au maman batika kibiso, batiamo ta férié mo boé, tous à la mémoire ya ba maman, on a dit tout cas mémoire ba maman Zigida, il y a les 30 juin, il y a les 17 janvier, il y a les 16 janvier, pour tous les ensemble na bande ko na bazar na ba famille vertique. Donc c'est vraiment on peut ndenge tout koloba awa. Malgré cela, ndé tozoloba, ndé tozola ndisama maloba la biso, JK GB et puis Mic de la presse. Na moni tozoloba mingi par rapport ya ndenge babandai côté kela wana. Mais to pensa na te eloko esali et créé accident wane koma eza singa câble ya courant de mutu katani mama na kokota na kati ya wete et bon siko ba poto poto mo ba piquer o ya ba courant o ya snel et comme nango par-ci par là mais soko ki même na ba commune mususu il y a même pas de poto au moins ba nzeta bambu nde ba kitisa ba singa wana et si ça tombe que la kati ya marché moko film o pe ya courant le kala même maman azote kana kati mo te kende kolanga si ça tombe victime non soki siko eza que snel donc le bateau qu'on va dire la conditionner va bondir quelque part la faute est partagée. Non, je vais répondre. Oui. Je vais répondre pour ça. D'abord, Naza contre Nadia Chébé. Naza comment ça? Ma chérie. Vas-y. Ok, malobé pas. Pourquoi Naza contre Ponayo? Au condamné ba maman na biso lobi ba maman ba yoka kate. Non, je n'ai pas condamné. S'il vous plaît, je dis la faute est partagée. Non, mais vous êtes en train de partager. La faute est partagée. Comme ça. Donc nous sommes ici pour défendre milimo ya ba maman balali na morgue. Passe nangeza ke même ambulance ya komema bango ezalaki. Ba bwaka ki bango nde na 207. Et puis, chose grave, notre premier ministre a l'école qui pour la rota la bateau baza victime. Après na okende. Mboka loko la Congo, naza na vidéo ya ndeko moko asal pour la rolobake même 1 million et koki ko somba ba ambulance. Il y a mboka na biso République démocratique du Congo mais ça ba budget moko ebimi il y a 26 millions. Je vais pour la ko somba ba mituka ko eza brandé pour la président de la République par rapport à Banda Gozala. Donc vous comprenez un peu, oui. Merci beaucoup Nana. Ba maman wana oyo bakufi eza ba femme oyo batekaka na balabala ndenge baolakisa biso te wana tokozonga na accident oyo esalimi na Kingasani mais na minute toza na accident ya Matadi Kibala ba maman bakufi babenga bango ba grossiste donc ozwa sa manœuvre aubergine to tsombaka na zandu ya moko eutaka kuna bamateka ngo ango bakendaka ba mama ya zandu bakendaka siko bango bazouta banzangungu bazouta na mwa ba village eza ya mikie 2h du matin yoza ya kolala pongi ozako yo ministre olobinga na liaka bio mutozo lukelo bio wana alamuki 2h azoya na ngwa batiro etengama wana azoya na ngopo tango ba mama siko ba oyo batekaka na zandu bakoya 4h bakuta ye wana ceux qui botala ki bomona ki keza baza ba grossiste ba o batekaka na liberté ba o batekaka wapi ba sombaka epa na bango ça c'est un bateki soko leki 7h okuta lisuba mama wana te bazongi bakie lala polobi lisusu ba ya koteka ça c'est un Dédé ma chérie na pays normal toko beta lisolo ya condamnation ya ba mama wana te na lobby bien ebandeli soki muto alanda kinga ba bonne na biso ba o ba kolanda biso mokili mobimba na lobby boye liwa ya ba mama wana soki eza na ingénieur moko akobendela ngai poto eza na kwena biso euti na câble oyo ekotiselinga courant na ndako te euti na câble oyo ekotiseli biso ba courant na bandako te mais euti na singa
oyo ememi courant même na Afrique oyo ememi courant même na Brazzaville mutuna ezali singa wana po ekoma na point ya kokatana depuis nga Judith na botama naza na ntina ya kotanga age na nga te nebala liboso na yoka singa ya haute tension ekatani selon moi Judith mbala liboso. Et puis chose grave bah interpellera déjà ba condiationnel pour la koyebisa bango ke problème moko eza place wana donc bazwa ko turo yo tangu kake beti ne kati yango sikoyo ebomi kotoyo 24 koto ebomi 4 sikoyo tabongi soani bakufi donc pour nanga nini ce qui tombe comme boy faut que très bien parce que mbongo to bima mais ça la musala teke na poche ya batu et là ko besoin encore des infrastructures plus catastrophiques. Aux autorités concernées de prendre précaution en vue d'épargner des vies humaines, surtout devant de telles catastrophes, car la vie humaine est sacrée, dit-on. Donc, bazwa kutuma mpata ya kobongisa. Mutune zali. Po singa wane koma na po ya kokabwana. Ba konza SNEL baza wapi. Ba technicien ya SNEL baza wapi. Ba ingénieur ya SNEL baza wapi. Omoni ba mama wana bakufi. Ba mona ta ba kurana bandaku na bango te. Ezala raté. Peto wana bakufi. Ba sala ta ba 2 ans. Ba ebi image ya kurana bandaku na bango te. Ba mama wa chemitu na bango na se. Des 3. Nana Loubi, ba pekisa kabango. Ma sœur, je vais te dire qu'il y a des innocents, des innocentes. Aïe kosomba biloko. Tomber victime, voilà. A tomber victime. Abima ki nanzela kandenga nazana Emmanuela attendez-moi. Je pars au marché. Na tongo boinde batekaka aubergine ya bien. Na tongo boinde batekaka solo ya ebele. Na tongo boinde batekaka dongo ya bien. Na ke kosomba nazo sani nazoya. Na kati wana soki mibali baze ebele za mibali. Tout ba mama. Na ministre toko fanda tozo condamné ba maman na. Jika peut-être ma chérie, je suis presque à la fin, je suis presque comprendre te. Personne n'a je suis presque d'abord que tu enlèves d'abord les termes là que tu es en train de dire que on a condamné. On n'a pas condamné les mamans. Oui, retire ça parce qu'on n'a pas condamné les mamans. Je suis maman, je peux pas condamner les femmes là. Ma chérie. Merci beaucoup. Tolobele loko moko ya kolobake ba pekisaka ba maman on a bateka na balabala. C'est bien. Mon frère Milik, que le bon Dieu te bénisse. Merci. Milik ya lobi li solo, il y a $10. Mais to kitaki lobi. Ba lobi mesa moko ya matadiki balete kamaka na $60. Wana ezana gambela Milik ya lobi $10. Mais mesa moko ya matadiki bala ezana $60. Na francs congolais au pesa biso de 120 000 francs congolais. $60 et puis biso to consommer ande mingi mbongo na biso pourquoi pas parce que sa valeur non mbongo na biso 120 000 francs congolais. Ça qui a aubergine ezana combien? Soko yenango oya mukuse boezana 20 000 francs. Tomate biso moko toye biso ke mati cher makas 500. Siko bayaka na panier wana soki ekiti tamso ozongo na 8 000. Tamso ozongo na 10 000. Kitunga na bango wana. Tunanga squata ye na 10 paniers. Quand est-ce ka kozwa capital ya kosomba mesa? Voilà. Merci beaucoup. OK. Je disais par rapport à Nengeji Kalobi, on a condamné. On n'a pas condamné, tu vois. C'est pas parce qu'on est maman. Si la femme a ça, les lots bien été, on encourage. Non. Je n'encourage ni le maman, ni les DG des SNEL. Parce que d'abord, nos SNEL, non, parce que, biso na kitambo to somba à courant. Vous voyez? Biso na kitambo to somba à courant. Il y a prépayé. Déjà, ba longo la biso courant, il y a l'État SNEL boye. To commence ma courant sans consentement na biso. Vous comprenez? Nous sommes l'État et mboka na biso. Pourquoi je dis ça? Parce que à plusieurs reprises na misu nanga. Na somba provision nanga na zigida, na somba bepis, les matins somba provision si na na imaganatonga na keko somba na zigida. Vous comprenez? Toyebi biso juste la fois passée accident salamaka na zigida ba mama ba kufa. Vous comprenez? Ba maman ba uti ko kufa na kingasani wana eza mutu makasi parce que accident ya type cas il n'a que servir de leçon na ba maman. Mais je t'informe que kende la zigida. Non, to continue point ya accident kingasani. Non, juste pour te donner l'exemple. Ba maman bazo kufa ba maman toza mitu makasi. Nana. Oui. Attends, s'il te plaît.
toza na pasi oyo akufi wana aza mwasi amonaka règle chaque fin du mois lokola ngai. Ozo comprendre toza na pasi. Mais ceux qui toza na pasi to beta PCT to benda pe matoi po nangai na yo to tikali to zwa mayele to lobala baninga que c'est vrai Snell a sali erreur. Snell azo continuer ko sala erreur grave. Po mbulu euti ko beta avant-hier moi na moka kufi na commune na Kinshasa. Voilà. Vous comprenez? Moi na wana na belle famille Agnati Monica ba flat donné zalaka. Moi na évité qui courait ça c'est moi na Agnati moi na kufi sur place moi na 5 ans. D'accord? La faute revient na Snell. Vous comprenez? En même temps, ils ont un pays où benda courant na biso basa la rango. Moi j'étais à Brazzaville, mais là tu on mon courant na Brazzaville kendate. Na mona une fois jour moko ekei et celle ka 1 heure du temps courant ezongi. Mais ba consommer courant ezouta aw. Pourquoi bateau bazo consommer ba courant na biso bazo sala plus ba victime té. Brazzaville a consommé courant na biso té. Omoni azala ki consommer. Oui, moni entreprise o eza pembeni ya na côté ya ba Congo. Nde basenga ka courant na biso. Mais Brazzaville azana courant na ye eutaka na. Akoma na courant. Abandaki ko consommer Brazzaville abandaki ko consommer. Ozoye banda ko sala pena babandaki ko sala courant Congo. Donc à 3 ans de quelque chose comme ça. Depuis ba courant ekenda pour 1 heure du temps seulement courant ezongi. Donc courant qui toko tika on sepela nango. À tout moment mais biso to comment tomber ba victime. Jusqu'à maintenant même à escato fan du courant zate. Na kasavo courant ekendaka ekei chaque jour. Er ekenda na ye barate er pe zongaka. Na fait na facture. Non monique courant moko boye donc ça fait mal quelque part to zolo ba biloko oyo to zolo ba pona pasi moko boye o ezali ekoi na kati ya mboka na biso. Alors to yeko mona la ngambu ya Kingasani ba mi nombre écoute moi to détecter ngo ezate to éviter ndeko milique de la presse to pesi normal lo beba ko biso ba mama to biminga. Bon bino mama fobolo ba mingi kweza ba mama ba bakeye mo mingi yango na zota la bino wa kwanda kwezozika nazoyo ka ba mama no zonga mwa muke pa ba mama ya matadiki bala sima to kosi na nina Kingasani ndenge ndeko na dia jeba lobike azo condamner ba mama penza te mais par rapport ba mama baza mitu makasi on refuse pas ba mama baza mitu makasi ba mama bazo sa mitu makasi pourquoi pour ba aider ka biso na banda ko mbongo pe ba papa ba sora salaire ba papa ba salaire zate misale zate bana lelo ba tanga ba classe na ba mbongo ba mama ndena uteko ba début ba mama ngo pe bazaka ba société ti ba société na bango na ba matungulu na bango ba bergine na bango so mama te mutu makasi nga mo na futa minerval ezate mo na futa ba frère académique ezate yo mo ti mutu makasi ya ba mama wana yango wana tokende si Snell to condamner Snell to condamner pe Snell te par rapport au nini Mututa souhaitera mabe. Oye komeli ba maman on a je pense pas. Temili ki to c'est moi qui parle. On ne disconvient pas et ça débat on peut aussi te ravir la parole. C'est moi qui parle. Si vous condamnez magistrat to condamner Snell. Ma sœur, désolé. Non. Maman excusez-nga siko bino bande kolanga bino botika no toyo kasiko ye. Pourquoi ye azoboya ko condamner Snell? Chabone komba ba mama basiliki po ba mama bakei mo ebele. Baliki na condamner na côté la Snell, na côté Snell te. Na lina condamner Snell te par rapport ya ndeko ne lobi mwana moko awuti ko kufa awa na cap na singa moko boya Snell kaka to condamner te. Non, le problème c'est quoi? Moi les mission na ba veni. Et comment ni moi nini basinga ba demi ba demi oli kana sama bele. L'état est bien monté. Et ça, on va nous battre tout ça là, mais la faute, c'est moi qui parle, ma sœur, s'il vous plaît. Non, mais quand tu dis quelque chose qui ne tient pas. Maman. Jika, le problème c'est quoi? Bon, allons la oui. Basinga, on les gars, c'est l'état a bien monté. Le logo basinga, benda simba. Bref, on est biso to mona bajan Snell baye, ba moni basinga ya likolo bondenga za ba dede ba edemi, le ngoli pon ko ba kati yango. Ngala moni voisin ngala buto ay azongisi. So dans ce cas là, so que Koufi, à qui la faute?
faute eza faute eza yo mom bendi La faute revient par rapport à quoi? Attends, je vais répondre. Nana, s'il te plaît, donnez-moi 2 minutes. Miliki, est-ce que vous que ceux qui courent un peu qui bien, les gens n'auront pas besoin de ben d'accord? Bravo ma chérie. Excusez-moi, Miliki. Nous habitons Kinshasa, s'il te plaît. Ceux qui courent et ça qui bien. Tolinga qui tous a besoin, il y a combien de courants? Mais attends, au comment on a venu au moni parcelle au bazar de départ unique. Binosco bozara na courant snell. Maintenant voisin ça na départ unique, bazar na courant. Qu'est-ce que nous allons faire? Négocier. Bah, c'est ce courant, monsieur. Donc, s'il n'y a pas de courant, nous allons toujours condamner la SNEL. Pourquoi ma na régie des yeux à la caté? Voilà, voilà, s'il vous plaît, déjà une bonne leçon. Sangara maman, s'il vous plaît, oui, ma sœur. Ceux qui ont la départ unique, vous pouvez négocier. Au saline de salaire de Bendi. Pas mal. Nous avons un zoloba. Académie. On condamne oui, tu nous as posé la question que je te réponds. Oui, je condamne la SNEL. Par rapport. Oui, par rapport que s'il y avait 10 courants stables, pas mal. Si je comprends bien, maman n'a pas financé une attention pour signaler parce que c'est de la presse. Nous sommes des journalistes. Nous sommes des journalistes. Pas mal. Tu vois qu'il y a déjà des informations dans sous. On appelle les autres que Singawana, câble wana, na point que mutu kapenda ya snel ye basali constat bakenda sans suite. Si 18 ans, c'est quand on a 18 ans. Ce que tu sais, on a des députés qui convoqué déjà SNEL, l'Assemblée nationale. Pas député, pas magistrat. Non, et quand on a l'Assemblée, Miliki, quitte sa volume. S'il vous plaît. Nairobi Boy, Yoka, ce qui tolobi que ba député, ba convoqué DGA lié ami ya ba maman balali. Bien sûr. Na lobby boy DGA SNEL a besoin ba interpeller et pas ba député. Ma magistrat a besoin na nous azala na intention provisoire. Est-ce qu'il était présent les Makambone Salama? Mais c'est son poste militaire. Là je ne sais pas. C'est comme si on doit comprendre. Non, on doit comprendre. Miliki apparemment osa corrompu. Même pas. Miliki, attends, je vais te dire une chose. D'accord? Attends, on a fait exemplement typique comme ça. Tu vois, tu as utilisé caméra, na micro, d'accord? Parce que le padre c'est un caméraman, ça il a un micro na caméra, d'accord? Micro ninge zawana ezalara, ceux qui est comme de longola simandam de comme un craché. Hein, d'accord? Mais que l'entrée va jeunesse baza, ba que baza d'accord nanga. Déjà malembe est comme à Kolungwa. D'accord? Ceux qui ont remarqué que Basinga on est comme au Katalabuna, on sait comment forcer. Je vais faire quoi? Je change carrément. On a changé micro nanga. Alors ceux qui gaï Nadia GB, propriétaire et d'Oxy TV News, n'a remarqué que micro nanga zo salabou. Nazo sola na jeunesse que tu dois changer ça, il faut salabou. Si ceux qui te salent l'émission moko botoke ko isola, na président de la République et raté son. La faute revient à qui? Propriétaire. Oh non, mais attends. S'il vous plaît, vous comprenez la réponse. Non. C'est ça la réponse. Vous comprenez l'image. Voilà un peu, nous passons rapidement parce qu'on avait soulevé quelques points là. Tozongi la mupandi à Bandeko Bakufi na Kingasani Ndeko Jika na ebité koyoka pasi mingi. Bandeko Bakufi et puis bakomi kolongolande banzoto na bango. Ya batuana lokola mutuka ya hôtel de ville ndezo ezo bimisa banzoto na bango donc ezo yebanate nombre ya bato d'abord pona yango ya Matadi Kibala na moni na bilili ti siko za na téléphone nanga na tikali ko fungola ngote parce que na mekaki ko poster na page lokola déjà eza reconnu mundele aboyi donc ba bloquer image et natikali kotala image ya Matadi Kibala te mais eloko tozobeta lisolo ya liberté entre 12 na BKTF, je suis témoin oculaire. Même si je suis revenu après, mais j'ai vu Makila. Et le grand car, Ezakoya, Moni na kokita, et Silifrin. Oh là là. Ce que tu as grand car, ce que Silifrin.
nazoyo keza bato musu bazolo bakeba mama bateka kawi et bao bateka ka bakufi me bakufi belete parce que bazaki président bakini mais balekizela nde bakeye belé nyonso azalaki na passage na ye à lokoti suka na ngwa ekosilisa course na ye na 207 mutu nyonso ata soki ezalaki na 30 yebaki 30 bakofi na kati zo siko ba victime ya nzela pasi na motema eza nini bibembe wana esali na faire ya 1 heure du temps bakolongola ngo na nini parce que finani bato babundi bato mosusu bazalaki na bomoi bakufi bato bazomona ndenge azobunda na motema la police est en retard. Voilà notre Croix-Rouge ne parlons même pas. Tout le monde qui figure na été. Au tête de ville d'Aïsko na mutuka oye tombo la kabamatit. Bibembe wana bako tombo lo moni musuni na yo. Bako tombo la monde ba tombo la kamusuni bako boaka. Oh my God. Bako tombo ande babaka kamusuni bako boaka parce que nzoto ya mutu ezomona na tenet chauffeur à 207 toyebite. Ceux qui vont identifier ta corne, mutu abimaki na bomo ezaka ka chauffeur ya grand car. Wa tout qui bateau. Oui, ya tout qui nde bakangi na ministre na maboko ya la police. Donc voilà un peu, comprenez-nous, ils ont vraiment pas si mingi comme on a un accident où ils ont ça dans la Katamboka, tout le bas qui est sur la loco la bateau ya maele, pe kolandi sama, ezala bino, by internet, by diaspora partout aux Olanda biso, na ebike beaucoup qui comme on a place ni faute et outils par rapport ya loi accident où ça makina ntela ya matadi kibala na ba mama o bakenda ekoteka o babimaka 4 heures pour na koluka, to ebike biso nyonso tout ba congolais nyonso na ba obosali bandamboka boza vraiment na kati ya pasi ezo sala pasi mingi komona ke mama moko oya lukaka mwana tanga papa asala kate ta mususu papa pe salaire ezaka lisusu te musala ezate mama oya kendaka sombo aubergine po kenda tana coin ateka yango gagner bénéfice abwaka carte bien sali kelemba moko songolo pakala pona ko bikisa milimo ya bana wana na kolia na mwa lipa na mwa kelasi pe ba mama oyo batiki biso ezali pasi mingi nde to baki lelo to vanda lisanga ya ba journaliste o ya mayele pe to meka ko partager to meka ko sala analyse cause ya liwa na bango to zo baliwa liwa e wuti wapi e maintenant to monike ndenge to ebisaki bino to sangana ki awa po to lobela yango par rapport ya temps ndenge bena sima ya bandeko na biso bazali ba cameraman na biso nazomona ndeko perdi biye la zawana na moni ndeko Landry nazomona bandeko bazala sima ndeko Fabrice ndeko Jonas ndenge bazali pona ko réaliser les sous émission au bomona ndeto va na kati ya équipe nationale au pona ko penser pona ko sala analyse oyo yango tulobi merci na bino o bopesi biso temps na ebité Nadia GB lilobani no ko bakisa ya suka poto comme déjà na suka émission par rapport ya ba réalisateur de basala si vraiment liloba ya suka ils ont mon poussé ils ont pas si ils ont mon thème pas si ils ont mon thème parce que moi si aza sujet o eza vraiment tellement moulaï eza vaste ceux qui te le but fan de lango et que ndaka musika bino moko bobi ki TV eza likamwa temps eza likamwa ngonga alors tozo katawana mais nazo pesa moi so atikali makasi femmes levons-nous femmes baptisons-nous femmes to simba na loboko pour que to kende musika bao bakufi eza po bakende ko lukambongo ya voix normale baboya ki kote kanzoto baboya ki mobali moko asakana na ye po apesa ye $10 alobi fo na kata pongi na ngala tongo na kendo luka mbongo mwasi wana nde atiki bomo na ye atiki bana na ye alors ngala koyebisa gouvernement congolais bosala la part des choses bosala o eza malamu o bomoni ki eza intérêt pour mboka na biso bosalango merci beaucoup. Oui, on est comme de la presse to bi ke non ko ya bana de na misana benga o accompagner ki biso na kati ya débat na biso to ngaki to fungula analyse oyo di lobana ko zana ni ouais di lobana ma ezali na lozala penda mo mukose par rapport ya temps au TVza radio T une fois de plus milimo ya ba innocente wana pe manakimia donc ba mama ya ba matadi kibala ba mama ya Kambela ba mama Marché Liberté ba mama ya Zandu
tous de cœur nabino donc c'est la République démocratique du Congo en des ezaka ba mama tadi kibala te donc eza PD national na sengi na ba konzi jour wana pona ngai to komisonga férié to komisango férié pona mémoire ya ba mama o batiki biso bana na bango batiki ba yaya na bango baleki na bango po grâce à ba mama wana lelo biso to kendaki kelasi grâce à ba mama wana lelo mokile koma ko respecter biso ko ba mama nde ba kata ki pongi na bango po biso to zala o to zalelo milimi wana epe mana kimia toza ensemble. Merci. Merci beaucoup Ndeko Judith Kalanga. Donc comme déjà na moi souka ya émission na biso lilobala. Merci beaucoup Ndeko Nana. Ya liboso na kosenga na gouvernement na bandeko ya SNEL na ebike ba ko dédommager ba famille wana basa la identification. Baye ba vrai bana ba vraie famille ya ba wei. Vrai bana te mais vraie famille ya ba wei. Poete bokuti kopesa bango lelo $1000 ba mama kulutu banoko bakobotola yango soki bozata na motema ya mawa bomi mata bana na bobimisa bango libanda ya mboka ya mibale pona sukisa nazali ko interpeller ba chauffeur vraiment soki tomoni ba accident zo salima eza ba chauffeur baleki vitesse to beteli li solo ya accident o esalema ki na liberté mais li solo esalema ki na sele to beti yango li solo te chauffeur soki akomi kaka akomi na cimetière ya Kinkole afungolaka na 120 ya na nzela nini o eza na mabulu 120 na nzela nini o yo soko beti yo moko zongi keba milimo bato basokende toza de cœur na ba mama wana baza ba combattante tozo bunda ensemble le longo na bango obalo baka toujours femme soyez forte. Merci beaucoup maman. Oui. Merci beaucoup na balandi ya Jika TV News ba balanda ki biso mokili mobimba ya lelo ezalaki ya kolobela milimo ya basi o bakufi na kati ya bitumba o balobaka na lufalansa ete bakufi na champ de bataille na bitumba ya koluka mbongo ya kokende ko sauver mboka teme po mibali na bango bazana misala te po mibali na bango ta mususu bakufa po misala pe na mboka oyo ezate yango basi wana bakufi po balamuka ka désert po yo député olobaki oliaka bio po yo ministre olobaki oliaka bio yango nde liwa basi wana bakufeli matondo mingi na bandeko na ngai tozalaki na bango na plateau oyo ya solo tolobi mingi o ezali équipe nationale boko mesana nango na ba sujet nyonso oye kotala makambo ya mboka ezala matali politique ezala matali mindule ezala matali nyonso kaka na mboka équipe oyo boko mesana nango na banda kuna bino na ba téléphone na ba ordinateur na ba TV na bino ezala ki wa bino Jika ya mbona sukisa na kosukisa bongo te na pesi matondo na équipe mobimba Jika TV News wana na komona Fabrice Mande mutasala ngai bomo na ngai kitoko na banda kuna bino na komona ingénieur Iza Mwamba kombo ya papa na ngai na komona ma fille bien-aimée Aurélie Vango na komona papa Joseph Magloire na kati ya Limani. Mon papa, je vous aime beaucoup. Soki Yesu Masiya Nazareta azongite tokutani mbala sima. Ciao.